Bakongomani, mukongomani uko hapa? Bakongole boza wapi? Boyana na bwaka bino na pesa bino na mabanga nanu po kongola linga mabanga, kongola vivre kande na mabanga. Boza wapi na pesa bino ba mabanga? Où êtes-vous Congolais alinga kande mabanga. René Njungu kaka yangu, René Balowa, Kimberly, eleki Kimberly ndenane. Mafi Binda, bonjour. Jessie Mbouyi, bonjour. Jessie Mbouyi, mbote yaya nanga, mbote bandeko nangai. Malaika la merveille, boza na boka bino nanu, parce que Congolais vivre kana mabanga. Mabanga ngope na soki na bwaki boye ata bandururu ata ba sense ezo ya te naolia te Pululu Preta Amina Sabit ya mado malumalu grande sœur nanga moko propre tala kaka ya mado babote yonde ya Jessie Mbuyu oza mutu ya New York, from New York. Hey, yes, what's up? Malaika la merveille, merci pour na ba birthday. Merci ndeko nangai, merci. Mabanga nde ba nazolia te bandururu ba sense ezoya te bandeko nanga. Christian Sosi, mbote na bino bandeko nangai, Bon, bandeko ba bolingo. Boyebi ba video nange bandaka boye, mais bon, ngai na ebite, peut-être so na banda ba video moko boye, mona pe ba émotion koti na kati na koti pe na maka mosusu, OK? Nangena sola na bino muke, ezaka moi matière à réflexion, OK? Lorsque je viens vous parler ici, OK? Nayaka te pona, je ne sais pas pona nazana intention ya ko blesser, je ne sais pas bato moko boye ou bien nini. Non. Ça détrompez-vous ezaka bongote. Je viens pour passer le message. Et ce qui message est leki et qui est simbio parce que ma message nangeza libanga na molili. Ce message nangé leki et betio na elongi. So libanga wana betio na elongi. Na yebi yote, na yebi osiko fandaka te, je connais pas ta vie, je ne connais rien de ta vie. Donc, on se sentir que libanga nezuyo, luka o corriger vie na yo. Kolinga te masa wana azako finga biso, azako finga batu, azali ko finga. Non, je te connais pas. OK, donc, nazana intérêt moko te ako finga yo. OK? Menengana lo baboe, bande konanga babolingo. Batu ya, omoni mikolo yo, natie batu ya fachi beton. Batu ya fachi beton, natie bino nakati ya challenge. Batafashi beton, natie bino na challenge ya naturel. Soki tokito bande osala ba video politique, ya kofinga batu ya Fayulu, ba kofinga batu mususu, ya kofinga biso batu soi-disant toza ko comprendre le côté, boye la biso, omoni nga masawa na yeboy. Na na periki te kabelo te, na make-up te. Voilà. Donc, bino ba mama fachi beton. Ba mama fachi beton, surtout ba mama fachi beton. Totie bino na kati ya challenge. Parce que bino lokola boyeli biso ba challenge ya ba kabelo ya Fiona. Biso pe totie bino na challenge. Parce que bote ba diskitaka ngote a partir ya make-up. Bote ba diskitaka ngote a partir ya ba kabelo. OK? Bote ba diskitaka ngo nenge mutu auti, nenge mutu abotama, nenge obotama, batalio okoleka na nzela, batu pe babangi te. Oui. OK, bote ba diskitaka ngo na sense wana. Po ngana banga kelongi na ngate, na banga kape suki na ngai te. Nakobi makana mbetu bope na yelo sela bino pe ba video. E sana ngwe lokote. Parce que zelongi na ngamoko nako banga ngote, nako banga onengini. OK? Donc bino batafachi beton. Bo fandi ko finga ngabo finga ngana te bino na challenge. Avant finga masawa, bo ababo finga masawa, bo bana ko compara kaye, je ne sais pas na ki na tibino na challenge. Avant bo bando sela kuso ba video, bo ya kanenge nga na yeboy, o yeboy, oza na kabelo te, oza na poudre te, oza na ba make-up te, oye ko sela biso video. Oza na ba earring te, soki donc on mi comme ici clown d'abord, avant passe un message na obatu ba yoka, tellement que vous n'avez rien à donner comme le message. Vous devez venir nous séduire avec vos cabelos
po vidéo na obatala ngo il faut koya ko séduire biso na kabelo, il faut koya ko séduire biso je ne sais pas na ba biloko ezanga mituna makolo. Notre problème ce n'est pas venir séduire les Congolais na ba make-up. Nga objectif nangeza la raté parce que na ko la taper oui na lataka oui. So pe na bina banda ko lata wa de lundi à vendredi. So na lati wa na bibi na balabala o kanisa pe na za Condoleezza Rice. Oui o kanisa pe na za millionnaire. Oui. Oui oui. Objectif nanga ya wana te objectif nanga ya ezali na ya kopesa ba Congolais message elek. Message o ezali correct. Avec ou sans make-up message wana koleka kaka parce que ba Congolais baza na besoin de ya message. OK? Ba ba fandeli ba futilité wana ezali batu baza na mitu na bango za pourri. Wana ça ce ne sont pas des Congolais. Ça ce sont des peines perdues. Parce que ça batu mususu to discuter na bango te parce que éducation système éducatif et ça nous a tellement échoué. Lokola ba mingi pe komi lokola kaka lokola soki ba pesi yo kaka mo opportunité ya koya ko sala vidéo awa oye ko la biso ba make-up o la biso suki obandi ko beta ba message obi il y a parfois je regarde des femmes qui nous donnent des messages depuis abandaki message donc nazo ko luka na se tenir na yo ka likambu nini penza za koloba mais nazo ko na pe batu ba otala ye na ki ko na zela message nazo ka message te. Eza kaka babuzo bakaka oui mama biso ndebo bako yoka biso mikolo yo fachi beton tozwa tomela cheka ozo message zela message oyo ke moko parce que ngana zo toyoka ba mo na tiaka ba zo azokoma makambo na parce que zo lui il aime lire et il aime écrire azako tango azokoma wana azoko sa makambo ngana yoka ba congolaise makambo bazokoloba na yoka ta quelque part na yoka ta moi message moko boy. Mais qu'est-ce que tu écoutes là? Ozoko yoka ni nabi azo patience peut-être na yoka ta moi message moko. Na ko banda vidéo titangu na silisi donc yoka kaka mama biso kaka boye fachi beton bako vivre biso cheka la mama biso kaka boye. Mais on se demande bon OK c'est bon fachi beton et tout. Est-ce que tu vas voir des femmes vraiment un pays de femmes terre à terre? Est-ce que tu peux venir quand même nous dire certaines choses sur le plan politique, sur le plan militaire, sur le plan... Parce que bozo biso kaka fachi beton, ako sala boye, aso sala boye. Est-ce que vous pouvez quand même venir nous rassurer avec votre programme? OK? Yela biso na nous programme wana, programme fachi ezali nini mama. Yela biso ata ya ngote, mama beton, fachi beton. Po boza ebele penda, bo inondé donc bo, et même pas inondation, bo sali infection. Lokola sili, omoni sili soka sali infection na moto soki sili parce que sili abotaka liki sili moko abotaka liki 3 à 5 liki par jour. Vous pouvez vous imaginer liki sili wana abotaka 3 à 5 maki par jour. Soki a décidé à inonder sur Facebook. Mais ces gens-là ont infecté le Facebook. Facebook est une infection ya kosakanate na ba mama fachi beton. Makelele mama biso kaka boye biso baluba kaka boye bakoyoka biso kwetu kwa chaminito je ne sais pas quoi pereke émission ya 2 heures du temps kaka yango na yango. Ah my God, mon Dieu. Et ces gens-là, ce sont les gens-là que nous devons discuter avec. Vous vous rendez compte? Donc afandi wana makelele batu bazaya ko komela ye baza ko bisaka yo za kitoko oza beton e pana biso basi baza kitoko eza kaka boyango baza yokela biso zuwa kaka vidéo mobimba banda libandeliti na suka. Bon, qu'est-ce que nous les Congolais nous pouvons apprendre dans vos vidéos là? Qu'est-ce que nous pouvons apprendre? Rien du tout. Les femmes qui nous font la honte. Les femmes qui nous font la honte. Rien dans la tête. Ou les beaux fans d'abord s'instruire. Boze la basi mususu oh bazana moi matière. Ya réflexion. Oh bako pesa bino ko faire bino réfléchir. Boze la katabasi on pesa bino ata moi matière de réflexion. Mais non, pas du tout. Wouh! Mama biso kakaboye. Lobi mukuna abimaki kakaboye. Motomela kakaboye. Donc oyoka le comportement de la rue. La femme congolaise. Femme ya comportement de rue. Siko ba longoli siko ba comportement wana ya balabala wana ba ekoti yango na Facebook au vu de tout le monde. Bino batu bozaka na Europe kuna po basi Europe wana nde ba bebisela biso nyonso basi ba congolaise e ba bebisela biso nyonso basi ba congolaise réputation.
La femme congolaise aujourd'hui dans d'autres communautés, dans des communautés africains mosusu, nous sommes une femme sans valeur. Soko lobika oza mwasi congolaise, bakomi kotala ona musika, bayebi ke boza ba sauvage, les femmes qui sont terre à terre, c'est nous. C'est à cause des comportements de basi otozo mona lelo bami comme si ba mama fachi béton ba mitie na Facebook bango wana. Ce sont les femmes qui ont abîmé la réputation de la femme congolaise à l'étranger. Oui. Je me suis présentée, parfois je me présente dans la communauté mususu, soko zawana batunyo, parce que ngape na kobo yate ki naza congolaise te pona buzoba, ya basi o mususu. Soko oké kuna batunyo, ah maman, ouais, de quel pays tu viens? Tu dis, tu es du Congo. Tu es congolaise? Ah, mais les Congolaises ne se comportent pas comme toi, elles sont pas comme toi. Tu te dis, ah bon, ça veut dire quoi, elles se comportent pas comme moi? Ah, they are very loud, very flashy, very loud, very flashy. Tala comportement yango wana bango wana sikoyo uleka katoti kala kaka bati kala kana ba place na ba espace est-ce que ba infecta déjà na ba Europe est-ce que ba yeba bango na moi communauté amuke allez elles sont venues même maintenant lokola ba pesi bango opportunité sikoyo ya Facebook elles sont là-bas elles ont infecté Facebook na bizali na bango wana kaka ya balabala les femmes avec des comportements terre à terre ba comportement ya balabala vous avez amené ça même dans la politique maman biso kakaboye mes chères sœurs je vous mets un défi ba maman Fachi Béton hein ezaka na un esprit bien hein toi ba sœur je vous mets un défi boya ka kosela biso ba vidéo bino bozana make-up te bozana suki te parce que ba mingi bolobi ke ngai na bimaka na ba suki soki ya ba afro soki nini ba suki ya kala nalobi boye suki ya kala yo tango lamuka kana kabelo na yo wana yo kana no mutu musu yo kana no niveau ya raisonnement abi azana ba suki soki ya afro aza soki na ba suki ya lamuka kana ngone yo tango lamuka kana kabelo si olamuka kana suki oyo ya afro neti ngai suki oyo tolinga te tobotama boye toza batu moindo toko changeaka te ata tolati kabelo na moi ça c'est nous c'est notre identité donc moi je ne peux pas nakoki ko deny identité na ngai te pona koya ko faire pleur misu ya batu oui, moi je suis fière de me regarder comme ça. Je me réveille, je me regarde. Naza angoissé te na longi nanga. Naza angoissé te na suki nanga. Je pars comme ça na bimaka na balabala boy na kepe marché pe na zongi nanda kunanga. Naza angoissé te na longi nanga. Donc na tebilo na challenge. Tout ça na moi challenge tout ça la challenge. Boya kapena no boye comme ça ndebo bando bisa suma kambo beauté. Pourtant to bisa no bando sa vidéo boko ya pété. Moko na bino ta ko bima yo c'est la suba vidéo parce que bino sans make-up boki ko ça la vidéo té. C'est à cause de vos make-up là qu'on vous regarde parce que vous n'avez aucun message. Voilà. C'est à cause de make-up on regarde vos vidéos. S'il y avait pas make-up, vous n'avez ni message. S'il y a pas make-up maintenant c'est un problème. Ça sera un film d'horreur. Ah oui. Mais nous, on n'a pas make-up, mais on a message quand même. Mais les gens écoutent quand même nos messages. Parce que nous sommes des têtes bien faites. Voilà, c'est ça la différence. Différence, c'est ça entre qualité et quantité, ok? Beaucoup allez belé wana bo inonder Facebook, mais vous allez quantité, boza qualité te. Parce que ngama sa naza qualité. Oui, tant on a yaka la message à qualité. Et I'm not expecting, je me trompe pas pour dire que vous tous, vous allez capter mes messages. Non, bino batu bozali ba qualité, batu o bazanga mituna makolo. Vous ne pouvez pas capter mon message. Parce que vous êtes trop terre à terre. Batu moko ba mikolo, ba para ba kolisa ba mikolo, mais la capacité de réfléchir là. J'ai écouté un docteur qui disait que les enfants congolais, jusqu'à 40%, bako maka mikolo, baza na capacité te ya ko réfléchir ou bien ko capter message, parce que ce sont les enfants qui ont souffert de la malnutrition. Malnutrition comme ça batu, pays na bino ba nzala wana. Parce qu'il y a certaines choses ici qui sont tellement faciles à comprendre parfois, et on se demande comment est-ce que les Congolais n'arrivent pas à capter ces messages. Mais parce que vous avez souffert de la malnutrition qui a fait un problème dans votre développement. Vous n'avez pas eu de la bonne nourriture. Oui, et ça existe jusqu'aujourd'hui. Parce que l'enfant congolais, 40% bana congolais, bazo souffrir de la malnutrition. Lorsque vous souffrez de la malnutrition, il n'y a pas de capacité, il y a qu'à capter ba message. Votre cerveau n'a pas grandi, n'a pas bénéficié de ce qu'il fallait pour ko raisonner. C'est ça. Nde yango tozo mona bino kaka ba maman Fachi Béton. Mama Fachi Béton soka fandeli yo awa. Mama biso kakaboye. On se demande, oh,
C'est quoi cette histoire? C'est un peu ça. Bon, mes chers amis, tozo tenati kanalo makambo ba mama fashi béton, hein. Tozo ngala makambo nangena bisabino makambo ezali moins important, OK? Nangana bana ba congolais boy, OK? Ba congolais. Boyebi révolution esengaka sacrifice, OK? Révolution esengaka sacrifice. Bomoni makambo tozo sala awo ezali révolution, ezali résistance. Surtout dans le mingi résistance. Pourquoi? Parce que nous sommes envahis, nous sommes mépris. Tozali donc, toza peuple oyo bazui en otage, tout ça. Vous connaissez vous tous les systèmes, OK? Et nous sommes dans la révolution. Toza nakati ya résistance, OK? Résistance, révolution esengaka sacrifice. Et ça, un sacrifice, ok? Parce que parfois, on parle avec certains de nos compatriotes. Oh non, vous savez, vraiment, vous êtes vraiment à quoi encourager, mais à la fin de la chose, la personne va te dire que, ah, tu sais, nous, on ne peut pas faire ça parce que talaka kangai na kitaka na njili. Ok? Donc, à ça, kota la moins avantage na yewana ya muke, et que ya kitaka na njili, il peut pas se permettre de dire ce que nous sommes en train de dire, parce que lokola ya kitaka na njili, ok, ba okiko kangai na Congo. Ok? Bon, si tout le monde, ceux qui biso nyuso bandi ko réfléchir bongo, mutu na mutabandi ko tala moins intérêt na ye ya muke, oyo, akoki kolobela biloko te o, il faut biso toza kolobela, po ye, ngape naza na intérêt. Vous pensez que moi aussi je n'aime pas les intérêts? Moi aussi j'aimerais des intérêts. Mais la plupart de vous, je me demande, vous êtes des parents, ok? Vous êtes prêts à maintenir ba système oyo, toi-même tu dis que ngana kitaka na njili. Ça veut dire tu connais que c'est un système qui est installé au pays qui t'opprime de na voix na yo ya, na liberté na yo ya penser, na liberté na yo ya koloba. Ça, c'est quel régime? Donc, tu es prêt à sacrifier. Osa prêt, ya kondima, que le système là s'installe. Système wana efanda, po yo ozaka kanaka mwa intérêt wana ya muke ya kokitaka na njili. Mais tu n'es pas prêt à sacrifier, ka mwa intérêt na wana muke ya kokita na njili, to bundi sab système wana e longwa e dégagé, to installer ba système ya malonga, o e ko permettre bana na yo ba génération na yo e kitaka na njili. Regardez-moi la mentalité des Congolais. C'est ça. On ne peut pas évoluer avec un peuple de mentalité comme ça qui ne comprend pas la sacrifice. Un peuple qui comprend qu'il y a des problèmes, mais il a préféré qu'à moi intérêt moko boy quelconque. Ba mususu intérêt nezali kaka parce que ayebi mutu moko asala kana kata gouvernement. Ayebi mutu moko asala kana gouvernement. Ako sabino oh moni j'ai un ami qui travaille là-bas, na boy vraiment koloba kama mususu parce que na boy est blessé yé. Donc yo au sacrifier avenir ya bana na yo. Au sacrifier terre de tes ancêtres. Nazo yebisa bino abina bino ba noir. Bosala très attention. Poto oyo boye ko fanda balingi bino te bakolingaka bino jamais. Les noirs américains qui ont fait 400 ans ici, on les aime pas jusqu'aujourd'hui. Et les noirs américains là, ils sont pas venus d'eux-mêmes. Ce sont les blancs qui sont allés les amener ici. Et les blancs ne les aiment pas. Ils ont fait 400 ans ici, on les aime pas. Ce n'est pas toi yo mokuya oye komiko tisa yo moko na mboka oye na avion ke yonde bakolinga ka yo jamais. Les systèmes dans l'Europe, les blancs a connu que boko banda oya siko bino moko volontairement. Alors il n'est pas si bête que boya ko envahir mboka na ende ngwana boya ko pollute yango ndenge wana. Il a mis un système. Le racisme maintenant est systématique. Le racisme est systématique. Je pense que nakati ya groupe nanga ya tous mo ukweli, j'avais une fois parlé là-bas, j'ai dit le système racisme est tellement dans institutionnel, ezali systématique que vous allez venir ici, vous allez tout faire ce que vous voulez, parfois bozoape misalati. La raison pour laquelle il y a des problèmes ici dans la diaspora, mais nakati ba mariage abato, parce que les hommes noirs n'arrivent pas à trouver le travail. Et ça c'est systématique. Le racisme est systématique. Vous allez trouver des compagnies dont on dit, les compagnies qui disent que on va prendre seulement 20%, tozwaka na musala 20% ya ba noir. 20% kaka ya beaucoup de même pas ba noir bakoloba nani diversité. Diversity is only 20%. Les compagnies ici sont comme ça. Demandez aux gens qui travaillent dans les compagnies, qui sont dans les customer service, qui sont dans les services yako zwabatu na musala na ba compagnie wana. Ils vont vous dire, la plupart de ces compagnies là, bazaka kana 20% ya diversity na compagnie wana.
20% on a diversity, ce n'est pas seulement vous les Noirs. 20% on a diversity, ça veut dire les Indiens, les Chinois, les Mexicains et les Noirs. 20%. Bosikoyo, nakati ya 20% wana ya par exemple ya babenga ya minority. Ce sont d'abord les d'autres races qui sont favorisées que les Noirs. Yango zo mona batu mwindu awa bazana difficulté à kozwa misala. Ce n'est pas parce qu'ils sont pas qualifiés, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas intelligents, c'est parce que le racisme est systématique. OK? Donc, ce n'est pas toi qui vas quitter Afrique là-bas. Otiki ba problème na mboka na yo, otiki les pays de miel, les pays de tout, des coltans, des diamants. 80% des réserves mondiales de tous les coltans recherchés au monde, ça se trouve chez nous. Biso tozo ki mboka na biso o bomengo nyo seza kuna. Ba indien, ba uta ke pa ina bango, po ba ya kozwa coltan e pa na biso, po ba ya okoma ba riche. Tala ba jamal na bamboka na bango baza batu oyo, babandaki ko frauder na ba train. Ba jamal na bamboka na bango eza batu babande ko lia ba fufu na bango ba indien sans sauce. Jamal akomi na Congo, akomi millionnaire. Parce que biso nyo moko ba Congolais, tondimi sikofandi sa système ya bato baza ko oppresser biso, po bozo ko benga bango ba grand mopao, ba finga ka mokondité, aza chefu, honorable et tout. Non, ces gens-là, je vous ai rappelé, je vais continuer à vous rappeler que ces gens-là, ce sont les gens qui travaillent pour vous. Et ces gens-là doivent mettre un système favorable à vous, le peuple congolais, pas aux étrangers qui viennent pour ba étranger ba bénéficier ko le cabinet ba congolais. Biso skota ontozo teleme la batuana, bino boza ko beta biso ba masolo ya ba fashi béton, fula di béton, honorable, yoka peuple, donc peuple terre à terre. Nous allons fuir nos pays, là où ça se trouve. 80% réserve mondiale. Lorsque nous parlons de réserve mondiale, ça veut dire que monde mobimba. Matériel wana jusqu'à 80% za na mboka na biso. Na ya cobalt, na ya coltan. Toza na 35% réserve mondiale, ya or. Donc mboka na biso tozali na 53% ya réserve ya mai ya pamba déjà. Parce que dans les jours à venir, on va encore commencer à nous faire la guerre des eaux. Hein? Toza na 53% ya réserve ya mai. Réserve ya mai ya Afrique mobimba na Congo. Parce que Tchad déjà azawana, Tchad a commis déjà qu'on négocie ba mai na biso. Tchad azana mai ta commis qu'on négocie mai. Ba commis même qu'on yela biso mindu qu'il kola makambia Tchad ya mai. So maintenant nous un peuple comme ça, un peuple béni. Un peuple qui a tout, un peuple qui peut laisser un héritage à son enfant. Mwana ya Congolais, il faut azala lokola mwana ya Arabie Saoudi. Hein? Oui. Mwana Congolais faut azala mwana lokola Arabie Saoudi. So i Congo teki babiloko na ye wana nyonso mbongo etikali ndambo ba pesa kabiso batiela kabiso na ba compte. Oui, c'est ça. Maintenant nous fouillons notre pays qui a les réserves mondiales de tout ce que cherchent les blancs. Nous venons ici poto ya kokota lisusu na système mususu. Donc toki mi pa na biso poto ya kokota lisusu na ba système mususu systématique déjà basala déjà pona ko oppresser ba noir poto bandela lisusu liti lisusu mususu awa Black Lives Matter. Vous vous rendez compte quel peuple est? Bosiko pourquoi toki makuna poto ya kokota lisusu makambia Black Lives Matter awa. Vous mettez que ndeka ko bundisa kuna parce que kuna zande pa na biso. Parce que awa tato bundisi Black Lives Matter. Black Lives Matter ko chanja kate parce que Black Lives Matter nani racisme eza déjà systématique. Awa bakondima ka biso te parce que eza mboka ya oya biso te bakoko na biso babundela. Non, eza mboka ya bango bakoko na bango babundela. Donc bango bazo kanisa ke bango nde bazali ba premier citoyen parce que bakoko na bango nde babundela awa d'abord. OK? Oui, bakoko ba mindele. Bauta naolo ba exemple nanga par exemple en Amérique. Bakoko na bango bauta na Europe. Baya ko bunda awa babundisa baende baboma baendien. Donc ces enfants blancs ici, ils ne sont pas prêts à lâcher ou à donner à n'importe qui parce que ce sont leurs grands-pères qui ont tué, assassiné pour prendre ces pays na Minduki. OK? Donc ils sont pas prêts à partager leur héritage avec nous. Vous devez comprendre cela. Bosiko yo biso toye awa tokanisi ke biso tozala privilégié parce que la plupart de vous vous êtes dans ces séductions là. Vous pensez ça aussi comme une poto, c'est fini pour toi, tu es bien ici. Non, tes enfants encore vont se battre ici toute leur vie. Black Lives Matter. Donc on a quitté les bêtises pour encore revenir pour Black Lives Matter. OK? Donc to bundisaka bao baza déjà kuna
parce que kuna zile pa na biso on a des bater na biso to bundisa kaka système ezali kuna mbala moko. Mais lorsque vous parlez aux Congolais, de notre surprise bakobanda webisa no ba masolo, ah omoni ma sœur, moi oui je comprends vraiment, vous avez totalement raison de ce que vous êtes en train de faire et ce que vous êtes en train de dire, mais moi talaka quand moi je ne peux pas dire les choses là très haut parce que na kitaka na njili. Donc il y a avantage na moko kaka o ya ko sacrifier te pour akitaka na njili. Akitaka na njili. Oh, ma sœur, tu vois, biso tozala moi ba business moko mike kuna na Congo, donc on ne peut pas parler parce que bakobe c'est l'absolu. Donc vous connaissez que le système n'est pas bien. Parce que dans un pays normal, oki ko banga ko pesa opinion na yote parce que bakoboto la yo business, parce que business na yo zali ko compter ako ba mingi ba fandisi business parce que oyebi première dame. Au fin de ce business parce que oyebi ba conseiller moko boye. Donc et comme business c'est comme protégé par les gens qui sont au pouvoir. Ça c'est quel pays? Le pays ne peut pas marcher comme ça. Un pays doit marcher par des il faut marcher dans système il y a pays est géré par l'État. Le pays ne peut pas être géré par des individus. Pour na faire soi-disant ko bimisa biloko na matadi, il faut yeba mutu na présidence pour akende ko sa ila yo signature kuna. Donc vous Congolais, yo peuple congolais, tu ne comprends pas que ça c'est un problème sérieux et on ne peut pas laisser l'héritage comme ça à ses enfants. Et pour ne pas laisser l'héritage comme ça à ses enfants, c'est toi qui dois sacrifier ce que tu es en train de faire là. Pona to benga na batuana to installer système asika pour mboka etambola comme il faut etambola. Mboka ko tambola te na ba sentiment ba individu. Un pays ne peut pas marcher avec les sentiments des individus. Hein, oui. Le pays doit marcher parce que l'État a mis les structures pour tout le monde. Pour tout le monde. Biso nyonso, ezala yo peuple ya muke, ezala ministre, ezala nani, biso nyonso tozali tokendaka na mobeko ya l'État, tokendaka na structure ya l'État. Okondi mate kozala na kati ya mboka oyo yo pona o fonctionner po yo makamuno e marché, il faut oyeba mutu moko boye mutu wana sikonde fois lobela yo soki mutu wana lobeli yo te. Regardez le chaos dont les politiciens ont mis les Congolais dedans. Batie bino na kata ba système chaotique boye po botika la kaka ba esclave na bango ya libela. Bah Congolais, je vais vous dire ceci. Bah maman congolaise, là je vais vous interpeller vous d'abord. Vous d'abord. La plupart de vous, nous voyons ici, la plupart de vous des mamans, au moins la maman congolaise, parce que bah maman congolaise, bobo takaba ne belé, en tout cas côté ko bota nzambe pambola bino na mabota. Bah mingi, bozana bana 3, 4, 5. Bah mingi, bah la plupart de vous, bozana bana 6, 6, 7, 8, 9, 10. Bah mosusu tiboko na kati na 12. Nakata mboka la wo tozali toza occupé, ça fait 20 ans toza nakata misère. C'est pas nous qui vont vous dire ça quand même, hein? Plus de 20 ans boza na misère. Tu as 7 à 10 enfants. Mais vous ne pouvez pas quand même encourager au bekoti na moi na bino mo quand même à un front. Azalo kwa biso ba masawa boy. Comment toute une famille de 10 personnes boza ta na moi na mo taza au front, na front. Ça c'est une famille de Où sa famille yaba na éviter ce que na kobenga oni. Famille de médiocres. Oui. Oui, je vous interpelle, vous, les mamans congolaises. Ozana bana 10. Ok? Ozana bana 10. Mais na kati ya bana na yo nyonso. Mutu moko te azalo kwa ngama sawa boy. O akiko yako défendre, akoyo défendre communauté, akoyo défendre peuple, akoyo défendre intérêt à peuple, akoyo défendre société. Les enfants là, lorsque vous les faites pour quelle raison? Bosa la kabana wana po ba yaka polluer monde. Vous ne savez pas que nous avons un problème maintenant de la pollution de la terre? La terre est polluée. On dit que si, bientôt là, si on arrive 11 milliards de personnes, la terre va mourir. T'auras mis déjà 7 milliards, ok? Donc, ça reste seulement 4 milliards baba kisama pour monde ezala pollué tokufa bisonyo solokola ba nyamazamba. Ok? Si vous amenez des enfants pour faire quoi? Basa la kalitite, babundelaka eloko moko te, babundelaka même pas eloko. Donc mwana na yo bana na yo nyonso 10 wana 20 soki 30 yo moko mutu moko boti bana soki 7 8 9 10. OK? Mais mwana na yo ata moko te azali involve, ça veut dire azali na capacité ya ko défendre eloko moko. A défendre ka humanité te, a défendre ka batu te, a défendre ka environnement te, a défendre ka eloko moko te, a défendre ka ba orphelin, a défendre ka eloko te. Tous ces gens-là, tu les as amenés sur terre pour faire quoi? C'est pour polluer la terre.
Parce que vous voyez les blancs, ils font pas beaucoup des enfants. Bamindele babota kabana moko mi bale. Mais ba na wana moko mi bale na kati na bango moko bien bango tout so mi bale. Bango nyoso baza na kati ya lutte. Baza obundelo loko moko moko. C'est pour vous dire, faire vos enfants et belé on a bossala kawana, ça ne nous sert à rien. So total pena by the end of the day ezoko service son eloko côté parce que bozo sala kaka quantité ya bato belé o basala eloko mon côté. C'est pourquoi les blancs sont minoritaires sur cette terre mais bazali ko gérer biso bato mundu tozali majoritaire. Vous savez que les noirs sont plus majoritaires que toute autre race. Oui, nous sommes les races les plus majoritaires sur cette terre. Mais nous faisons seulement la qualité sans quantité, la quantité sans qualité. Nous sommes venus seulement remplir la terre pour être maltraités parce que toza bizengi. Je ne comprends pas comment on peut faire 10 enfants. Nakata bana 10 wana, ata mon côté abunde la kate lokomote na monde. Maman congolaise osana bana 10. Pays na yo ezali envahi, ezali détruit, ezali prise en otage et loko mon côté. Mais bana 10 wana, ata mon côté abunde aza loko langane timbo alobaka boy. Ata mon côté. Mais tu as amené, toi tu as fait que polluer cette terre, tu as fait la pollution. Oui. Réchauffement climatique. Bah, mingi bosan de réchauffement climatique na mokili. Réchauffement climatique. Vous êtes seulement venu amener les gens comme ça pour réchauffement climatique. Oui. Bon, bandako réfléchir. Demandez-vous comment est-ce que les Tutsis, les Batutsis, qui ont pris maintenant toutes les régions des Grands Lacs en otage, ce sont les minoritaires. Comment est-ce que les minoritaires ont toujours la tendance de gagner la majoritaire? Parce que la majoritaire, elle est médiocre. Ce n'est pas le nombre de gens qui font un peuple. C'est la qualité des gens qui font un peuple. Oui. Bon, mais tu as millions à batouana mokili. Bazana tinate. Bazana sanste. Mais on se ça nous on nous a fait ça, hein. Ah, vraiment, hein. On est en train de génocider les peuples congolais. Ah, vraiment, baza ko bunisa ba peuple congolais. Mais yo moko maman no zoko lobawana. Ozana bana 10. Na bana na o 10 wana moko te abundela ka Congo. Mais musala na o mikolo nyoso ko yaka kolela ka biso na Facebook. Ah, le peuple congolais a souffert, hein. Oh, to baza ko bunisa. Yo na bana na o bino nyoso bozali réchauffement climatique. Vous êtes venus rien faire sur la terre. Boza réchauffement climatique. Oui. Ah, biso ba congolais, biso ba noir to souffrir. Biso ba noir. Black life matter kotoyo. Black life matter kote kuna. Oh, ba congolais pe à Washington ala sina moni bango ba bandi su congolais life matter. Congolese life matter. Yo moko ozoko bundisa congolese life matter. Ozana bana belé, mais ata mwana na yo moko te azali na kati ya lutte. Mais yo na bana no boza réchauffement climatique. Et là moko malonga bo sala sur terre ezate. Oui, réchauffement climatique. Boza réchauffement climatique. Parce que bientôt, à ce temps, ça 11 milliards de personnes sur cette terre, terre est koufi. Binosko bozo ko continue ko bakisaka batu pour faire quoi? Qui ne font rien. Hein? Réfléchissez. Je vous ai, ça devoir na pesi no ba congolais. Boke ne otala. Ba mindele, baza minoritaire. Koleka ba race presque belé. Mais bangonde ba simbi monde lelo bango nyonso. Parce que mundele abotaka na mayele, abotaka na intelligence. Mundele so kaboti mwana moko a s'assurer que mwana wana azako bundisa batu moko bazako bundisa azako continuer biloko idéologie ba para na bango. Oui. OK? Mutusi, même chose. Les Batutsi là-bas au Rwanda, ils sont à 12%. Comment est-ce que 12% et qui kozwa majoritaire ya Bahutu nyonso bazali plus de 84% ya Bahutu bazalo kola ba congolais eza bato ba bota kaka bibota bota depuis bota kaka odongo sali infection réchauffement climatique. 12% ya Batutsi bakanga Bahutu en otage. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de faire des enfants sans idéologie. Bozana idéologie té. Oui, sans idéologie. Batutsi bangwana non seulement bakangi Bahutu et pas na bango, bangwana pe baye kokote la biso na kati ya Congo. Les Banyamulenge sont exterminés. Les Banyamulenge na mwa ba propagande bangoya ba munyele Banyamulenge sont tiwe, Banyamulenge sont tiwe. Bo banga te kala mingi te bakoya ko boto la binomboka wana parce que baza ba minoritaire et bazali na stratégie. Bakamika na lilobaka moko. Lilobana ka moko basako lo bawana bango. Stala nenge batingami nango. Genocide for Banyamulenge. Genocide for minority Banyamulenge. Genocide for minority Banyamulenge. Kaka yango na yango bakangami nango. Oui. En même temps,
Monisco eza ko aider bango ba continuer ko kotisaka ba soda na bango na kati ya armée congolaise. Maintenant là ba komi minorité wana ya banyamulenge, soit disant banyamulenge. Na armée na biso ba komi déjà 38%. 38%, lo biso ba ko 50% na kati ya armée na biso. Ba ko benga coup d'état anytime parce que muto a contrôler ka baninga zali muto za na armée. Oui, muto a contrôler baninga za muto za na munduki, muto munduki batuna kambula na ete. Oui, c'est lui qui contrôle, c'est celui qui a les armes. Mokolo bakokoma siko 50% ba décider siko ba destituer ba généraux na bino wana o ya ba congolais o bazali ba corrompu. Généraux ke na kati yo za généraux mais musala na yo côté ka ba bois. Les congolais yoka réchauffement climatique. Wala mama congolaise abote bana soki 5, 8, 9 ou 10 mwana na ye ayeko koma même réchauffement climatique ya komi infection na kati ya système. Des généraux congolais, OK, au lieu ko protéger mboka yo moko ke na kati ya système ya mboka donc okomi ko polio ko baby sa système. En même temps baninga na bino ba osala kaka un pas en avant, un pas en avant, un pas en avant, un pas en avant. C'est ça ba congomani, c'est ça, OK? C'est un peu ça. Nangana faire bino ka réfléchir na matière wana. Na matière ya koyebisa biso boy. Ba mama congolaise, boza awa boza ko lelaka mikonso komisa la ba victime. Ah, biso vraiment basali biso boye, ba congolais basala biso boye 20 ans yango tozo kende boye. Mais yo moko mama oza na bana 10. Mais ata mwana na yo moko te azana front. Et lorsque nous parlons de front, tolobite qu'il faut qu'il y ait armée. Toloba, il faut azala quand même mutu o akupe ko défendre pe ba intérêt à ba congolais. Vous ne faites pas ces enfants-là pour boko misabango kaka cow milk na bino bondo senga Western Union. Ufanda kuna na Kongo biko bota bana disi, ba ngonyo so baza soki na poto, o senga bango Western Union. Non, on ne fait pas les enfants seulement pour exploiter bango yo moko paro exploiter bango. On fait les enfants pour que ces enfants aussi deviennent des gens responsables pour leur société et leur communauté. Que ces enfants-là savent défendre les droits de leur communauté et leur peuple. On fait les enfants pour ça. Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt. Tant que Jésus revient bientôt, bon, évitez que Jésus est combattant. Jésus est combattant. Bon, évitez que Jésus est combattant. Jésus est au fond d'aka nanda kutia sa koloba lobaka. Biso. Jésus est au na balabala ko côté à côté à pauvre. Comme si on est bozali mal primé. Jésus est combattant. Mais bien, vous pouvez sur le soleil Jésus. Ah, Jésus prend tout. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus est combattant, sacrifié même. Pour maman la badon nga pe à protéger, mon mari a badon kende ko lukaye. Jésus a sa batouabina, il faut dire à cette femme que je suis ici avec mes frères. Donc maman Jésus a badon ko boya maman na yo pekisa ye. Que atika ko sala makambo na zo sala. Oui. Et ça ba passage na Bible on est laxi binoke, maman et Jésus a ko luka Jésus mo msu Jésus a za côté. Il faut zalaka ba bizalelo lokwa Bible pe ebisa kabino makamunyo sote lokwa biso ba masa ba to lobaka boy ba mususu ba nobenga ba parana nga ko intimider bango. Ah, ta fille est en train de mettre votre vie en danger, ta fille est en train de mettre votre vie en danger. Papa na ngata nga obenga bina masa na yo kiboy papa na uta benga ngata ekuta bisa ngana fina bino sumatam bande ko nga musu batante na ba obenga nga oh ma fille tu vois Jésus pe papa ndeko bise bongo bakondo funda ye pa mama na ye kuna mama na yo luka ye sika Jésus za côté parce que baza ko bange comme le quoi sécurité bango nyonso sécurité à famille ba yo luka Jésus tika Jésus albino il faut dire à cette femme de me laisser tranquille, ma famille et mes frères ce sont ceux que je suis en train de prêcher ici. Oui OK donc bino batose la Jésus ça et la bino boye ba que Jésus azala combattant. So ba boma Jésus te pour Jésus azala mwana nzambe. Non, parce que Jésus dérangeait le système qui existait. Oui, Jésus a dérangé le système qui existait à l'époque. Oui, parce qu'il défendait les pauvres. Il a pour apprendre ba droit na bango, na ba devoir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment est-ce que les gens doivent vivre? C'était le travail que le gouvernement doit faire. Les gens qui gèrent le peuple qui doivent faire. Et ces gens-là ne peuvent pas vouloir vous éduquer parce que dans votre ignorance, ils profitent. C'est comme ça. L'histoire ne va jamais. Histoire ko bandeko. Ba makambu soto le karaba vio. Eza ba histoire ezalaka déjà. Et là kasi kana mokili zate bino nde botanga ngo boye ba te makambu so otanga. Botanga ona ba expliquer Jésus saka mwana nzambe. Jésus saka mwana nzambe. Non, Jésus saka mwana nzambe te. Jésus saka révolutionnaire. Ba boma Jésus pour azako déranger système. OK? Donc bino pe boye ba sacrifice, ça veut dire quoi sacrifice?
Yo mutu mobimba, oko ofanda te obanda kobenga nga masawa. Il y a des gens qui n'ont même pas honte. Il y a des hommes qui n'ont même pas honte. Qui m'appellent pour me dire, ah, ma sœur, tu vois, ah, vraiment, makambo ya vonzo koleka na Congo. Tata mobimba. Souvi natali pe ba photo, pe namoni pe ba miske ngabi. Nzambe. Buzoba ya bwependa tata mobimba ya mabindi. Papa mobimba zana ba balls. Nga kutu nazana ba balls te. Nazana ba balls te. Tata mobimba boyaza kobenga nga kopesa nga ba masolo ya Congo. Yemo kakosa la ta video alobawa. Mais aza ko bisanga bidanga omoni nga vraiment na koloba biloko wana te parce que j'ai encore des petites choses au Congo, j'ai un peu de je suis en train de voir un peu de yo tata mobimba. Tata mobimba. C'est pourquoi je n'ai pas de respect. Bon moni hermo na itizaba langa wezangi respect parce que je comprends le niveau d'un Congolais. Mwana zaka na respecte afinga ba mikolo etu na kofinga yo mukolo te yo papa mobimba. Oza kobenga nga masawa soko moninga kutu ba miningide bomona nga boyebinga na Facebook bokanisa nga naza mbinga bokanisa la plupart de vous bokanisa na mbinga te naza mukie boye naza mukie very small naza mukie boye banyo se ba moninga mbali boso babisanga ngana mona ka opena na Facebook mbinga nzoka no saka mbinga toza mukie boye naza mukie I'm very small oui. Si on a mon amindra la kabunga binga mutu naza mukie boy very small boy tata munene boy ba muscle ya mbinga boy asa ko benga nga ko bisa nga ina même pas honte. J'ai horreur asa ko banga koloba tata mo maza ko banga koloba un monsieur qui a des enfants qui doit être un responsable de la famille qui doit s'assurer que lobby ya bana na ya kotikela bango héritage nini. Okotikela bano héritage américain, tes enfants ne sont pas américains. Ba o kutu bazali awa basala 400 awa balinga ka bango te. Ba koma Black Lives Matter mikolonyos. Yo tikela bano ba mususu vraiment je ne comprends pas ce genre de yo organisi yo lokolo yaki na poto héritage otikela bana na yo poto. Donc oya kozong savona kata esclavage moderne. Lobi tango ba fini bango batie bango ba fini bango ba nyatie na kingo atozongi su libanda Black Lives Matter. Amerika zamboka na yote. Oui, to yaki awa koluka. Koyeba ndenge ni ba nusu ba evoluer po to me mayele wane pa ina biso. Oui, parce que c'est nous qui ont tout. Le Congo c'est le centre de l'univers. Sans nous les technologies et loko moko te ko marché ezamboka na biso. Ba indie lokola ba jamal ba ndo lia fufu pa na bango ezanga sauce ba koma koya na Congo ba ko ba millionnaire likolo ya batu lokola ba kamera fandeli wana koliaka ba mbongo ya ba corruption soit disant bazwaki 1 million de dollars kaka pona soki ba present ça veut dire ba cadeau ya mariage mais on est ça ba corruption ya ba indien tala batu bazena ba feti na bango wana ba indien na ba libanais baende na ba libanais po nini po tango boko ya wana na feti boko pesa cadeau na bino cadeau wana ezali corruption. OK, pas tant yo pesa nga 50,000 dollars cadeau. Donc ça veut dire que dossier na nga pe yango yo na koti pe dossier na ngai po mokolokope moko ko ya talela nga pe dossier na ngai. Voilà les genres de dirigeants que vous avez. Et lorsqu'on veut faire comprendre ça aux gens qui sont dans les partis politiques, koyebisa bango ke yo koza na kati ya parti politique te yo congolais. Excusez-moi. Yo jeune congolais, okoza na kati ya parti politique te. Ofandeli sima ya ko jalelo ya kamere. Tandis que kamere aza kozwa ba contrat yo tanga. La plupart des gens qui sont dans l'INC, ce sont des gens qui ont étudié. Détrompez-vous. Batbana INC baza ba voyou te lokola ba wewa. Détrompez-vous. Je connais les gens qui sont dans l'INC et je connais les gens qui sont dans les IDPS. Les gens qui sont dans l'INC là-bas, baza batu ya mayele batanga kelasi, bazana ba diplôme ya kosakanate. Mais je me demande ba diplôme wana bazwaka yango balobaka diplôme pe intellect n'est pas égal à l'intelligence. Parce que intellect baso bakangona classe, mais l'intelligence on nzambe apesa biso. Parce que bataliboso bazana ba intellectualité, bazana ba na intelligence ya nzambe. Mais ba faire avancer makambo. Yango na komi koloba, vomi kutu kotanga te. Parce que ba Congolais baza kotanga, baza kosala biso nausée. Vomi kotanga te, ngama sa kutu na sala université te me bota la tanga ya mona za obundela. Naza na conscience ya bomoto, na conscience naza obundela tapet, naza obundela mboka. Mais les gens qui ont étudié, soit disant étudié, ba toi baza na kati ya INC wana ba mingi, ba uti na poto batangi baza na ba grand diplôme. Ba jeune garçon.
bazana misala ya malonga te misala bango bapesa bango bafanda kaka na kati ya parti politique ya INC bamosusu kutu bapapa mibimba bakoma na kati ya baligue de jeunes yo oza na 35 ans 50 ans 40 batie yo okoma ligue de jeunes papa mokolo batie yo okoma ligue de jeunes mais en même temps bato baza kopesa bango bacontrat ya misala ya malonga tout ça eza bajamal na baindien na bachinois na ba yo congolais mutu okende kotanga yo oprefere kaka otambolaka nsima ya ouais yoka bango ba mentalité wana si atamboli nsima ya kamere azwi photo na kamere aye kopela so na Facebook te baki atambolaka na kamere. C'est tout ce qui lui concerne, c'est tout ce qui concerne un Congolais. Wana donc vi na ye nyonso ebongi yango wana ba mingi bazali awa kaka na mwa photo so kazwa ka mwa photo na mokondi moko bo soit disant mokondi so iba mekondi yango pe bolobela so ba mikondi sur quelle base to yebite so kazwa ka mwa photo kana mutu moko boy ale ye wana na Facebook yoka baninga na ye kuna baza kobeta maboko babia mama longonya poka ngisi photo nga masawa ata papu na bino oyo papu oyo bomona ka papu oyo ngata bateli nga papu na kati ya chambre boy na kosenga papu photo te ata kuti nakangi pe photo na papu nakotia ngo na Facebook na ngate parce nakanga pe ba photo na batu mususu natia ngo pe na Facebook na ngate batu mususu nde batia na ba Facebook na bango parce que yo c'est important te koleka nga tu n'es pas important, tu n'es pas congolais azana mutu azana valeur te. Congolais c'est quelqu'un qui ne se connaît pas sa valeur. Lui il pense que c'est tout le monde qui a des valeurs plus que lui. Mutu nyonso azana valeur koleka yo. Non, mutu taza na valeur koleka yo. Ponga masawako ata na kenda université te. Nayebi ke Bill Gates alekinga na maele te. Bill Gates alekinga kaka na eloko moko babengi azwaki opportunité onga nazwaki opportunité wana te. Parce que Bill Gates a maele koleka ngai te. Nga personne nazaki na ba opportunité neti Bill Gates azaki nango. Na lingaki nazala pe na maele lokola Bill Gates. Donc il n'est pas plus intelligent que moi. Oui, c'est ça. Congolais complexé. Tala ba jeune belé donc ba hypothéquer kaka ba vie na bango kaka boye. Ko fande la kati ba parti politique, ko embela ka ba parti politique jalelo. Mais lorsque le contrat vient, on vous donne pas vous qui ont étudié. Tale belé ba utaki ya Europe ba kende kuna likola ba parti politique. Mais loko moko ya malonga ba bimisi kuna ezalité. Ezaka ko embela ka parti politique. Boko maka okende ka répondre appel à parti politique. Oh parti politique lo ba ki boboya toloba to solola. To ça ba so ba fandi ora ba bandi koloba français na ebisio. Français o kanisa mokili lobi ko changer. O kanisa kutu français bango mo ba kolo français. Bango mo ba bosa na ka français ba congolais ba kolo français. Français tongamboka. Français soke tongamboka de Congo tongama. OK? Français soke tongamboka. Donc parce que français on a boka nsaka grand langue wana. Kuna na France yango mokeza lokwa lingala. Oui. Po ba français ba ebi mulangi mususu te. Po français on a bini boka nsaka boyaka ko impressionner so nango ba congolais. Français na France eza lingala. Oui. Anglais na Amérique eza lingala. Oui. Donc, ko ya te ko lokwa kansako o ko impressionner so ba congolais na français ou bien na anglais parce que anglais awa na États-Unis eza lingala. Français na France kuna eza lingala. Biso pe kuna pa na biso lingala nde lingala. Oui. Bosi bo fande ba meeting ya parti politique. Bala ba français. On dirait nde etonga kamboka te parce que bosi bo la so na ba capacité nyonso boza bizengi. Batu bazanga maele. Donc congolais uli abundisa wana ba jeune lelo uli o ba soaz baza ba intellectuel uli ba bundisa avenir na bango parce que c'est votre avenir qui est hypothéqué. Avenir na bino ezali hypothéqué wana lobi bokotiki la bana na bino eloko nini tala déjà na génération oyo parce que tokolo ba génération na biso ba génération sacrifiée. Biso nde fallait siko to banda siko lokwa tozali génération sacrifiée. Biso nde fallait to banda siko ko bundisa po bo pavé balabala botikila tabana na bino balabala o bakolekela. Parce que biso to bunda na pona Congo te po to bike Congo ko bunga lobi. Non. Ça c'est du mensonge. Biso to bundela ka Congo te po to bike Congo ko bunga lobi. To bundela ka Congo parce que to yebi ke tozo ko pavé nzela to pesa bino moi directive to la kisabino mboka kendaka nde boye. Po ba oyo bako ya lobby ba yeba ke mboka kendaka nde boy nde fo to tambusa mboka boy. Mais vous toute une jeunesse vraiment wana bendezo pesa ngai mawakna kanda. Lorsque je regarde ce que je vois sur le Facebook
toute une jeunesse basali bloquée, prise en otage par des partis politiques. Des gens qui s'appellent déjà intelligents, intellectuels, qui ne font rien, qui ne défendent pas leur nation, mais bafandi kako défendre kaka ba parti politique. Bandeko ba bolingo. Jeunesse oyo ba Congomani. Ba mama congolaise, bino bozana bana ebele. Soki oyebi ko ozana bana ebele wana mwana na yo moko te aza au front, o ayaka kolobela makambo ya mboka. Tika na yo kolelaka ko yebisaka biso mikolo nyonso le mboka wana vraiment makambo sali yango mboka wana makambo sali yango bana na yo bazo sala nini pollution na wala yakila ngo na mondo surtout ole biso réchauffement climatique bana ba osani na mondo ta yo zo kanisa ke il y a quelqu'un qui doit se lever pour faire ce travail ti kwa bana ya banani mususu ba osala ngo bana banani ba osala ngo bana batu mususu ba osala ngo bongo ya yo siko so iboza tout quartier mobimba bino so bo réfléchir ndenge wana bana ngai te bana mutu mususu nde ba osala ngo bana ngai te bana batu mususu siko bana wana batu mususu nde banani bako uta wapi siko nana ko libérer bino yo kana pesa bino exemple na sina pesa bino ngo sur plusieurs autres na façon mususu omoni batu sitango bakenda ka bakima ke pana bango bakeli Uganda la plupart de bango bakena ki Uganda lorsque ces gens là s'est organisé pour revenir chez eux vous savez comment ce qu'ils ont fait babande ko neko recruter na ndako ya moto na moto baobeta na ndako ba réfugié wana kokoko mama awa ozaka na bana combien naza na bana mibale po ba tusi pe babota ka bana belete naza na bana mibale ba garçon moko ba fi mibale est-ce que on peut savoir garçon na yo a rejoindre révolution il faut que ko récupérer pa na biso les mamas tuti donner leurs enfants oui pour la révolution tokei parce qu'il faut tozonge pa na biso oui les mamas donner leurs enfants Tok, mama ozana bana combien na kaka na mwana moko ya mobali est-ce que ko pesa biso yeto tokene ko sa révolution kende en même temps il faut savoir psychologiquement comment est-ce que ces choses marchent lorsque tout parent donne un enfant au moins po bino ba congolais boko banga te na opesa ka mwana nga moko po ba tusi bazaka na bana moko me ba pesa bango yo congolaise obota aloko asili ozana bana 5 6 7 8 9 ou 10 Paul sili moko ndabota maki 3 4 5 par jour yo zana bana 10 mais opesa tana no moko te aya koloba makambo ya Congo pour to faire avancer makambo oui tu n'as jamais donné même un enfant mais tu attends la libération maman ozo c'est la libération mais ozana bana 10 otikata otinda ta moko te aya ko rejoindre mouvement ya lutte ozo c'est la libération maman ozo c'est la libération nana ko sa la libération. Mais avec les Rwandais, c'était psychologiquement pourquoi ils demandaient chaque famille kopesa mwana moko. Parce que yo soki mwana waza na kati ya lutte, tu vas t'assurer que tout marche bien là-bas. Tu seras obligé, ta famille sera obligée de joindre cette lutte même de près, continuer comme moniteur yango. Parce que tu connais que tu es conscient que ton enfant est là-bas. Ton enfant est en train de dire ceci. Ton enfant est au front. Tu seras obligé. Ça veut dire que ça va maintenant prendre toute une communauté de devenir conscient. Ok? Toute la communauté parce que vous n'avez pas de choix. Nakaya Banyarwanda oyo, bana bango babandeko, tant bando senga bango bana bango babandeko kende nena bakan, ya ba formation. Lorsque toute une communauté est restée derrière, et dans toute cette communauté, chaque maman a yebi ki atinda ki mwana moko. Mais toute cette communauté là-bas restera là-bas, même se mobiliser. Bako no se mobiliser, bando babi, est-ce que kuna na front, est-ce que bazali ba osala ba entraînement tout, est-ce qu'il y a à manger, est-ce que moral na bango sali bien, est-ce que ça prendra toute une communauté pour se mobiliser. Non, mais yo maman congolaise, maman congolaise yo fani na ndako, osana bana 10. Mais nakati bana wana nyonso mutu moko te alobaka eloko. Mais yo mama congolaise wana ofani na bana 10, soki 12, soki 7. Okobenga nga masawa. Masawa mwana nga vraiment zo sala musala malamu. Mama ozala bana 7. Na bana 7 wana wapi oyo azoya kosalisa biso. Masawa vraiment. En tout cas, vraiment bozo sala musala bozo sala musala mama ebongo mwana na yo aza wapi? Mwana aza wapi mama? Mwana aza wapi? Azesika mon côté. Regarde-moi ça. Communauté de merde. Communauté de merde. Tout ça la makasi, beau comprendre le mouvement. Ok? Personne ne viendra faire pour vous.
mutu te akoya kokosalela bino soki ti lelo tozali nanu kopatapata boye parce que congolais aza na mwa idée on dirait communauté internationale akoya kosalela biso nous devons toujours continuer à dire la communauté internationale il faut toyebisa bamindele Trump nde ntango akoya koloba Obama akoya bolo ezelaka Obama atia boma tina Libi Obama akenda ok bozela Trump président moko te Amérique akoya mpona baintérêt ya bato mosusu. Leurs intérêts, c'est les intérêts américains. Les intérêts congolais, ce n'est pas leur problème. Mais congolais a fandi kaka zoko zela kaka communauté internationale lolobi nini communauté internationale ekolinga jamais congolais koleka coltan ou bien koleka diamant. Non. Les blancs ils regardent ses intérêts et ses intérêts n'est pas toi l'homme congolais. Pour la mindele d'abord, nous sommes un problème climatique. Parce que c'est nous les noirs qui continuons à faire beaucoup des enfants. Pour eux, nous sommes un problème climatique. Ça veut dire, de tout, possibilité na bango nyonso pona ko faire biso diminuer, il faut pas faire biso diminuer. OK? Botika kolobaka la paix reviendra sur la terre, la paix ne reviendra jamais sur la terre, détrompez-vous, démasturbez-vous. La paix ne reviendra jamais sur cette terre. Mundele asalaka bunduki te po atiango na kati ya storage. OK? Ba mindele onyonso ba fandiawa. Botala ba africain, combien de pourcentage ba africain, ba industrie ba africain salaka minduki? Combien? Les Africains ne font pas les armes. Mais c'est là où les gens se battent même plus, en Afrique. C'est nous qui nous battons. 54 armées, 54 pays, basalaka minduki te. Mais basombaka minduki mikolonso ya bamindele. Po babomana kuna bango na bango. Mundele mutu asalaka munduki, mundele akotika jamais paye koma. Parce que pona eza business, eza industry business. Billion of dollars industry. Minduki. Chaque année, basalaka minduki asika. Batala munduki nini ozoko beta, zoko bomanoki koleka ba minduki nyonso. Oui, minduki ya rapidité. Oyo dans une seconde eko si sata bato 50. Ne ba calcul na bango yango wana. OK? Ne ba calcul na bango yango wana. Siko minduki wana tango basala kango. Bokazi basala minduki wana po basala ngo ebele bakino bomba na kati ya storage. Non, on fait les armes pour les vendre. Les vendre qui? Les vendre aux gens stupides comme nous les Africains. Les gens qui font que polluer cette terre, mais ils connaissent pas la stratégie de la terre. C'est nous. Bible. Jésus revient bientôt. La paix sur la terre, d'après la paix et non la haine. La paix ne viendra jamais, ne sera jamais sur cette terre. Depuis l'histoire de la terre, banda boyoka paix, histoire de paix wapi. Il n'y a jamais eu l'histoire de la paix, c'est comme ça. Il n'y aura jamais la paix sur cette terre. Parce que les gens qui font des armes, ce n'est pas leurs idées de mettre leurs armes dans les storage. Non. Leurs idées, c'est de vendre leurs armes. C'est l'industrie de vendre les armes. Ce sont des intérêts, des multi-millions de dollars industrie. Ils sont pas là-bas pour mettre leurs armes dans les storage. Mutu munu nde asi afandeli wana lisolo ya Yesu, haleluya, kembo na nzambe, to preche kaka bolingo, bolingo. Tala batoyo, boza ya kolala. To preche kaka bolingo, tandis que mundele ye, asa kosala ba arme. 71% des armes, ça se produit aux États-Unis. Ce qui est Amérique na Russie, na Russia, baza na conflit, eza conflit à côté ka ba arme, qui est en train de vendre plus que l'autre. Ce n'est rien d'autre. Baba amindele bako mi bomanate. Lorsque la Russie vend beaucoup, l'Amérique se fâche. Russie a commis côté kaminduki koleka biso. Voilà les moutons, les présidents des Africains, là-bas, ils vont signer des contrats avec des soi-disant avec la Russie. On soit assis à comme kuna na Russie, balaxé babinduki nyonso, sepele bien oui, l'autre armée sera nourrie par les Russians. Soka ya Amerika awa, ba Américain balobaki bakoya ko entraîner ba Congolais. Ndemi ko no mona makamna boko mati. Les Américains vont venir entraîner les Congolais, les Américains vont venir, mais les mêmes Américains sont en train d'entraîner les Rwandais. Ce sont les mêmes Américains, les Africom, base militaire américaine qui s'est installée maintenant en Afrique. Africom est en Rwanda. Africom est allé na Uganda. Africom déjà ko entraîner Rwanda na Uganda. Mais même les mêmes Américains là, Fachi est venu, Fachi il a signé il a signé les contrats avec les Américains, balobi bako aider na armée et tout. Yoka bango, mama. Hey,
Quel peuple? Yoka peuple. Bozo ko sepela, ba américain ba koya ko former bino militairement, bino ba africain. Les mêmes américains là sont en train de former vos ennemis. Yoka nenge bazo sepela, yoka nenge bazo sepela. Les gens donc on ne comprend pas vraiment comment est-ce que nous sommes arrivés à ce niveau, Mutumwindo. Mutumwindo comment qui na niveau ya boye ndenge nini? Maïle nyonso ekei on ba lia qui est cerveau, vos mangeurs de cerveau là, vos pasteurs qui vous dit toujours alléluia kembona. Ce sont les gens qui sont venus manger vos cerveaux. Les gens qui n'ont la capacité de réfléchir, de mettre 1 plus 1 là, il n'y en a pas. L'Américain qui est en train d'entraîner les Rwandais et les Ouganda, il est venu t'entraîner, tu es content. Lui, ce n'est pas son problème. Lui, il vient t'entraîner parce que vous allez le payer. Beaucoup fout à Bango, lui, il n'a rien à foutre. L'Amérique fait 71% des armes. Ceux qui Rwanda a besoin d'armes, quand c'est l'Amérique, il faut payer ça. Yo Congolais, ceux qui ont besoin d'armes, l'Amérique, il faut payer ça. Il faut payer ça. Voilà les gens inconscients. Voilà les gens inconscients. Et vous avez des gens comme ça, inconscients jusqu'à la tête de la nation. Vous avez les gens inconscients comme ça, les soi-disant, les gens qui ont étudié, qui sont en train de les accompagner dans les partis politiques. Mais pour comprendre les enjeux, pour politique, ils ont mbokate. Oh, politique, ils ont politique locale, politique nationale, politique internationale. Les enjeux là, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez même, nous avons des dirigeants qui ne comprennent même pas la politique locale, nationale, à comprendre. Bangé à Mokila, à comprendre. Bangé à Mokila, à comprendre. Parce qu'il y a ça tellement bourrique. Nous avons que des bourriques. Que des bourriques. Moutou moko te akoe sovakabino que vous-même. Personne viendra faire votre travail que vous-même. Le Congo, c'est un pays qui doit avoir des gens qui sont les enfants intègres. Les enfants qui comprennent la sacrifice. Les enfants qui connaissent défendre ce qui lui appartient. Oui? Et les gens qui doivent savoir défendre ce qui lui appartient, ce ne sont pas les gens comme vous, qui sont en train de nous dire ici, oh, c'est pas les enfants comme vous, pas des peureux. Le Congo n'a pas besoin des enfants peureux. Non, le Congo a besoin des enfants comme le docteur Mukwege. C'est lui qui est en train de dire, il y aura jamais la paix s'il n'y a pas la justice. Voilà la langage des enfants congolais, des hommes congolais que nous attendons. Oui. Oui. Nous sommes un peuple, nous sommes un pays sur cette terre que nous pouvons nous imposer et surtout s'imposer. Parce que tout le monde mobilisé a besoin de biso. Tous a 80% réserve à coltan à cobalt. Aujourd'hui, technologie moko kote ko tambola 100 biloko wana. Si nous on s'impose, tous les gens là bas ko bandako ya biso kutu na Congo ndenge toza na president na biso za mutute ifo bana ko tambola ka ko kendaka ko mabega akoma mandian president mandian mundele amona ka yo mutu pamba yo mutu za na 80% ya Sarkozy azana nini na mboka na yesu ki ba mindele wana soki ba France azana nini eloko te. Mais France nda akoma ko benga bino bokomi lokola ba chien abengi bino oh sommet africain bokei kuna iyo za na 80% ya ngama sawa. Na telemeli mboka lokola Congo. Naza na 80% ya réserve ya cobalt. Naza na 80% ya réserve ya coltan. Nana nga obenga ngana kende sommet. Yaya. Ngana biloko ebele boyo yo benga ngana kende sommet obe yonde fo ya kolukanga. Congo eza pays eza na musoki eza na président babenga ka mobile eza na mabindi. Président Amérique banako se déplacer ko ya ko sala ka ba négociation na biso toko ya tala bango te parce que Amérique eza nani à part minduki obateka eza neloni eza neloko nini eza neloko te et pour ba technologie mo ba minduki na bango na ko kena sanza wana bana besoin en Congo siko yo mukolo masolo ozo ko déplacer oyaka wa mikolo nyonso kutu tangwa yawa kutu bazoko mona ye kutu te bazako tinda ye président Félix Nabino akoma ko kenda ko zwa ba photo na cimetière. Le quoi cimetière pèse et kokana kakana maison blanche. Cimetière à poto awa et kokana na maison blanche. Félix akenda na cimetière na Arlington Cemetery. Akanga ba photo na cimetière. Na ba soda parce que ba soda bazalaka wala pona mémoire toujours et qu'on aurait mémoire à ba soda na mba kwea.
Félix akenda kokanga photo na cimetière na basoda ya cimetière bataliba basaleli yango publicité wa tala bayambi na honneur ne akendaki na cimetière ya Arlington Cemetery. Ouh là là, hein? Président ya mafia, président ya kosala babengo ya lobeka, président ya kobanda kolakisa bato bafu, président ya lokuta ke bayambaki na honneur akende cimetière ya Arlington. Po cimetière apezalaka surtout so c'est cimetière eska bakunda bato na bango ba honneur ekokana pe kaka na Maison Blanche. Félix mokolo Coltan yo nde soi-disant osimbi Congo mikolo mboka Coltan yaya 80% World Reserve boyoka yango na sango boyoka yango na sango 80% World Reserved ya Coltan 80% cobalt reserve. Yaya. Yo yaka hawa na Amerika oluka président américain. Yaya. Biloko no wana ozana ngo. Tu ne sais pas, tu es assis sur quoi quand même? Tu ne sais pas. Trump inde fois longwaka awa ayaka koluka yo. Président wana France wana soki Macron yende fois longwaka kune pa na yo bayaka ko bondelaka yo kwa ba bondelaka yo. Oui, voilà comment est-ce que l'homme se demande du respect. Oui, mutu asengaka respect po obi valeur na yo na ba valeur na makambo fandeli, mais yo tango fandeli biloko obi valeur nango te. Talanga buzoba talanga buzoba yoka ba priorité na bango biloko ezanga tina so baye na poto awa bakendaka kosombaka ba biloko na ba marsho bakenda kosombaka ba veste bakenda kosombaka donc yo muto fandeli ba coltan mboka na yo mboka etonda ba coltan mboka na yo eska peuple soki boyebi ko gérer ko manager mboka na bino penda bien. Donc chaque Congolais il faut batinda ka chèque na mail batinda ka moi chèque toteka ki coltan tellement bongo eleki belé. On ne sait pas quoi faire avec cet argent. Tosto tonga ki ba école, ba hôpital nyonso mbote chintoko, bosikoyo, mbongo etikali na kesi ya l'état to quoi faire avec ale ba Congolais moi ba 5 dans bino yango ba $50 na bino yango wana. Mboka Congolais fele za ndenge wana. Mboka ndenge wana siko biso ba Congolais nde tokoma ko kima amas. Tokime amas kuna tokime pa na biso amas eska tokeli susu to eli susu Black Lives Matter. Black Lives Matter. Black Lives Matter. Tozongeli lisusu kolela. Black Lives Matter. Ooh, my God. Peuple congolais, soyons intelligents. Po intelligence na ebite kimi wapi, soki kimi wapi na ebite. Nga souci na nga mikolo ezali et je vais continuer à interpeller la jeunesse. Ba jeune oyo ba mitie na kati ya ba parti politique, OK? Vraiment bolongo na kati ya ba parti politique. Botika jalelo ya parti politique, OK? Parti politique n'est pas égal à la nation, OK? Lorsque la nation va mal, la nation va mal. Les problèmes avec les partis politiques sont venus vous prendre en otage. Parce que hommes politiques, ce sont pas les hommes bêtes. Ce sont les batoubaza na mayele ya satana. Batoubaza na mayele ya satana. Pour se positionner, pour ya otalaka intérêt na ye. Homme politique atalaka intérêt na yote. Pour ce ba notala ba intérêt na bino, de ba pesa bino ba contrat, on ba pesa jemal. Le problème, ce n'est pas ton intérêt. OK? Intérêt na ye, yo zalaka na parti politique na ye, comme ça, a kontaka yo na ba mouton na ye, parce que tant il faut ça la poids politique na ye, pour à se faire placer quelque part, il faut là que ça ba mouton azana ba ona sim. Et parmi ba mouton na ye, yo zana kati. Vous regardez-moi, il n'y a pas d'intérêt pour toi, mon frère, là-bas. Toi, tu es seulement un jeune homme, bazali ko exploiter. On t'exploite. Bazako exploiter yo, pour se faire positionner quelque part. Oui, parce que homme politique, pour aller que ça pour naie, il faut aller que ça va tout combien ça na ba on soit disant na kati ya parti politique. Donc yo tonton, okenda classe ou bien vie na yo ezali sacrifier pour mikolo nyonso ke na sima parti politique. O bana ko yembelaka mutu moko boyo bana ko yembelaka mutu moko en même temps vie na yo hypothéqué et avenir na yo hypothéqué parce que mutu ozali ko salisa a parti politique ne kende liboso ezali mutu azali ko lia. Lui il vit bien. Tala bango nyonso ndenge bazali wana bana bango tilo bango nyonso bana na poto. Je parlais à mes frères là-bas de Kivu là-bas.
Je les ai dit, j'ai dit, kamere mikono sa yaka kobisa bino kuna epara bango na walungu. Na ye première dame na bino epara bango na walungu. Ba yaki kuna kaka kobisa bino masola ba walungu pona ko exploiter bino pona vote. Vous êtes un peuple pour exploiter pona vote. Mais lorsqu'il vous quitte là-bas, soki boke na walungu, oh babenga soit ils pas ba kamere walungu. Soit boke kuna na walungu. Et pas ya ba Denise na walungu. Walungu kuna ko soit boleki kuna na poto ya se donc milling donc poussière. Poussière à rouge d'abord walungu ezaka poussière à rouge. Poussière na batu bakoma peka lokwa poussière. Donc elle moko soza musika ozoye bate batu batelemi ou bien ezaka ka poussière na poussière. Il faut pousser na boepo mona ke batu ndo kade bazaka hotelema wana parce que batu ba tellement malheur eleki kuna tellement ba problème eleki batu bakoma okoka na poussière à rouge. Et pas ya soit disant ba Denise Nyakeru na et pas ya ba Kamere. Mais Denise kuna na kuna ye azako lia azako sepela quelques mois avant ba élection na bango ne ba lukaka ba ko banda yeso ko ake na walungu ake kuna pesi ba soso ba carton ya loso ba carton nde mukolo bazana besoin na bino nde bakanisa ka bino mukolo bana besoin na bino nde mukolo bakanisa ka bino akoyela yo mwa ba carton ya soso mwa ba carton ya loso ayeli bino so mwa ba carton soki ya kisi et tout ba pesi bino abosepeli po ba yebi ke erwana dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années azana besoin ko exploiter vote na yo na poids na yo politique po ya eba ko se placer. Maintenant nga se placer wana afin d'aza ko lia na mwasi na ye na bana na ye. Baza ko lia bien. Bana bango nyoso na Europe. Tala bati ya fashi beton baza ko bisa biso ngonso fashi beton na bango wana ke mboka zo ko tongama mboka zo ko sala mabie mais fachi ti lelo famille na ye bana na ye frère na ye tous ces enfants là de maman Marthe bafanda kana na poto ti lelo bino boza ba président soki boza na président ça veut dire que mboka komi bien lokwa mboka eza bien pour nous faire comprendre nous que mboka komi bien vous montrez nous par des exemples bozo basi na bino bana na bino ba mama na bino ba koko na bino ba onyo bozo kusabona kisasa lokwa mboka zo kende bien lokwa mboka zo kende bien bozo kusabango kuna oui boyebi ke mboka zo kende bien te boyebi ke hôpital ya malonge eza te boyebi ke kelasi ya malonge ezali te yango ya bino botiki bango kaka bafanda kuna na poto kongo ezali kaka place oyo bino bozali bozokende kotimbolaka bopo bolia oui yo oza président de la république mo ti lelo ozokokontinue osomba bandako na poto oza président de la république ozosomba ndako na poto mpona nini soki yo oza convaincu ke kongo ezokobonga comme yo oza convaincu mpenza ke kongo ezali kobonga ozosomba ndako na poto mpona nini okosomba ndako na poto te nga masa soki naza convaincu ke kongo eza kobonga place ya liboso na konosomba ndako eza na bambujimai kuna nasomba ta ndako na mbujimai parce que so mosala esili nazwi mwa retraite tokokenda ta na mbujimai tofandi kuna okosala bongo te posi mbujimai eloko ya malongo eza te hôpital eza te eloko moko ya malongo ezali te bato wana bofandisi bango na mbujimai wana eza bato ya koexploite soki otali mpe mbujimai yango donc on dirait bombe ya Hiroshima nde ekweya kuna eloko moko ya malongo eza te mai te courant te eloko moko te. C'est un petit peuple que vous allez seulement exploiter lorsque vous avez besoin de votes. So vous avez besoin de votes, wana nde chiluba itombo kaka na munoko. Bana bakwetu, bana betu. Mais ba ko lia, ko bongisa kuna, ko faire peuple wana vivre, wana boyebi yango te. Wana tour na bino bolia, bobandi ko lia na ba master na bino bande ko na bino bafandi na poto. So Denise aye na poto akangi magasin po asala ba shopping po na ba sac. Yoka ba priorité ya batu oyo bafandeli coltan 80% ya coltan na Congo. Bango wana vision yango wana. Première dame vision na ezali asomba nano ba sac. Vous vous rendez compte muto afanda na ba poto ba anena ba ane. Ezalo kwa ngama savu mana fandi na Amerika ba anena ba ane na kenda kuna na Congo na koma bokondi pona banda ko réfléchir na somba sac. Aïe. Pona ndo réfléchir na somba sac. Pona banda ko réfléchir na somba chaînette. Mais il y a un problème sérieux dans la tête de ces gens. Pona réfléchir na sala shopping. Et puis à quel âge? Parce que ba âge de paix que ça n'a qu'à. Parce que beaucoup s'appelle jeune fille moko boye, beaucoup comprendre bobi première dame yango pasana no jeune fille, azana jeune fille ya ba 32 ans, ba 32 ans donc azana na kati ya mwa ba folie wana ya ala taka asala ba shopping. Première dame ya 53 ans. Azana na kati ya ba rêve ya kosomba ba saki. Kosomba saki. Est-ce que c'est important kosomba saki?
et puis ofandi na poto ezate ko première dame ya mabuliri njegu lokola ba Olive Lembe afandaka na kuna na Congo toute sa vie soka ye na poto awo ezali lokola ye komona mwa makambo ya sika asomba nano biloko boye asomba biloko boye oui okiko comprendre peut-être Olive parce que aza musenzi afandaka na ye kuna na yeba abano arevaka biloko wana nyonso soki azwi occasion ye kosomba mais yo Denise yo ofandi na poto toute ta vie ofai na poto toute ta vie po zonga comme ma première dame po ba priorité ne zala osombaka basaki na bakabelo aïe bokoek nous sommes tombés si bas nous sommes tombés si bas ok trop bas même trop bas bon jeunesse ezem moi message na bino na ba na des messages normalement na des messages awa message ya ba maman congolaise ok ne soyez pas ces femmes là qui ont seulement fait des enfants pour réchauffement climatique. Non. OK? Ne soyez pas ces femmes-là que vous nous avez seulement fait des enfants pour réchauffement climatique. Non. Soyez des mamans responsables. Ozana bana 7, 8, 9 ou 10. Assure-toi que ozana parmi ata mwana moko na kati ya bana na yo o azali ko bundela makambo ya Congo. Oui. OK? To sengi o mingi te. Poto bi ozana 7, 8, 9 ou 10. Pobi no bota na tembe. OK? Na bana na wana 7, 8, 9 ou 10, assure-toi quand même que mwana na yo moko, parmi bana o moko aza au front, aza ko bundisa po mboka wana lobi ezala malamu. OK? Bino ba jeune. Bo bana ko réfléchir ndenge bokolongo ba parti politique parce que les partis politiques ne font rien que vous exploiter. OK? Vous n'êtes pas là pour de bonnes causes. Vous êtes dans des partis politiques pour accompagner les gourous, les hommes politiques qui ont des calculs politiques, qui n'ont pas de calculs pour vous. Ils ont des calculs politiques pour se faire placer quelque part, pour obtenir quelque chose. Il faut que ça ait un pouvoir, pour ne pas payer ba poster, oui. OK? Ces hommes politiques-là ne sont pas là pour vous, la jeunesse. Donc, bino jeunesse, boki ko sacrifier vie na binote, pour vos alanakati ya ba parti politique. Vous pouvez seulement sacrifier votre vie pour lutter pour votre nation. Nation na bino koma bien, polo bibino boko ma bien, bana na bino bako ma bien. Oui. Pour lutter pour sa nation, on n'a pas à être dans un parti politique. Parce que biso to bundela ka Congo, to zana kati ya parti politique te. Oui, mais to bundela à Congo. Oui. Et puis to bundela kapenza Congo. Tout ça, na parti politique, pour lutter pour sa nation, on n'a pas à être dans un parti politique. Pour dénoncer, pour remettre ces gens-là qui s'appellent des gens dirigeants sur les rails. Basala, Moussala, il faut Basala. Vous n'avez pas besoin d'être dans un parti politique. D'abord, si vous êtes dans un parti politique, bon, batouana jamais bakosala ka Moussala, oh, il faut Basala. Pour bazubino ba esclave. Esclave, azaka na droite. Tant qu'il y a des esclaves, ils ont na droite parce qu'on retourne le côté. On retourne le côté. Pour y des chefs, yo retourne chef le côté. Tandis que lorsque tu n'es pas dans un parti politique, tu mis sous nos épaules, osa obligé à benga na ba responsabilité na ye. Oui. On doit remettre ces gens sur la responsabilité. Oui. Soka yebi musala te alongwe. Oui, parce que mboka nde futa kaye. Ta mboka eza ko futa ezali mbongo ya ngai na yo. Bo ndo futa mutu ta sala keloko te, mais mutu ngo susu azako nyokola bino po azako exploiter bino pona vote. Les jeunes. Ba jeune a UDPS kout na ko solo na bino te parce que mingi boza ba wewa. La plupart de vous boza ba voyou ba bandi, les gens terre à terre. Les gens de l'UDPS, c'est vraiment difficile de discuter avec les gens de l'UDPS. C'est tellement difficile de discuter avec des gens parce que c'est comme si leur tête, je ne sais, naïbité. Les bandits donc kaka bozo kansaki banyamulenge bazo sa terroriste kuna. Attendez, o bato ya IDPS modelo bazo ya bakozala pire que banyamulenge. Oui. Là je suis en train de m'adresser na jeunesse ya INC. Parce que nayebi que la plupart de vous ba jeunesse ya INC, lorsqu'on vous parle comme ça, boyo kaka isika makamutozo koloba. OK? Mais si koyo, loko tellement boza pe na kati ya parti politique, moi on dirait parti to éviter na parti politique on a soki balie saka bino nini. Ozo mona bazo ko expliquer, ozo ko comprendre makambazo ki sayo mais on dit que moi eloko moko ya parti politique wana ezaka wana. Tu te demandes mais c'est comment? C'est quoi? C'est quoi? Luttez pour votre nation. Votre nation, c'est votre avenir, la jeunesse. Mboka wana ezali ya bino, votre avenir.
Votre avenir eza pa batata wana te balemba ba dinosaure ba guru na bino na ba dinosaure balemba tala ba bemba ndenge basi balembi tala ba camere donc na prison kuna komika kopika ka ba crise bemba zali wana kutu makolo ko khasus ko tambola te ba diabète batona nyoso ba diabète ba cardiaque tellement kolia eleki bango. Les gens qui ne savaient, qui mangeaient tellement, kolia, bah, yebi même pas quoi manger parfois. Tane ba koma, ba dinosaures fatigués, hein? Les gens qui ne peuvent même pas appeler à la révolution parce que yemo kazo mita la talibo enabi, atana bengi lelo révolution, ngamoko makola ko kimeza wapi. Yemo kazo yebate. Siko bino ba jeune, batata wana ba dinosaure wana nyoso, tala batu bozo kwa accompagner, ba bemba, ba Kamere, ba Félix mutu ako lia partout depuis papa Félix abanda génération ako kolia partout na ba ndako ya batu nyonso bali epa kunkyungu mabe bali epa ya Moïse Katumbi mabe bali escroc. Donc anyway il dépend se évoluer na kati escroquerie kolia partout. OK, bozui Kamere mutu ya mutu ya Lobeka alia kune pa Kabila sali biso Kabila wasali azongi Lobeka partout kolia. Mais ces gens là ils ont leur argent. Yo jeune yo zali ko accompagner Kamere. Yo jeune tu as fait tes études, tu accompagnes Kamere. Yo jeune osali kelasi na yo zali ko accompagner Bemba mutu makolo esi elembi ayebi akoki même pas kokima le loi ta révolution yé. Ozo ko accompagner Bemba a fait sa vie. Bemba a son argent. Bemba vit bien. Bemba ko kende n'importe où le roi ko vivre bien ti vie na eko sila. Oui. Kamere même chose. Kamere peut aller vivre je ne sais pas où et il va vivre bien ti vie na eko sila. Oui. Tshisekedi penenga akoti wana akolia ko yiba TV na eko sila mpo modelo ba yibi kaka dans 2 ans. Tshisekedi soka longo wana akolia TV na eko sila. E bongo yo papa yo ndeko nanga genome ya parti politique. Yo za ko accompagner ba dinosaure balie pona ko tsanga lie wana muku asoso wana soka bwakele bino tala bato ebele osisoko si ozuka $10 ya transport po kenaki meeting tango kenaki meeting ya INC okeneko se pointe kuna bapesi bino mbonga transport kama mbonga transport na osepeli yo jeune ozui diplôme papa toi tu as eu le diplôme po kenako kufanda kana ba meeting ya INC bapesa bino ba transport ba $5 ozonga ndako. Mon frère réveille-toi. Réveille-toi. Boza ko yembela kawa fachi beton sécurité na mboka ezalite ba investisseur bazate po ba investisseur baya il faut sécurité za na mboka il faut ba norme ya mboka we ebenga ba investisseur ezala boso yiba sécurité ezalite ba investisseur bakoyate bokozwa misala wapi bino batu bozo ko fandela ba mikolo nyonso fachi beton. Demandez-vous d'où viendra le travail. Le travail viendra d'où il n'y a pas la sécurité. Personne ne viendra investir là où il n'y a pas la sécurité. D'où viendra le travail si les investisseurs ne viennent pas? Vous n'aurez pas le travail. Donc, Moussa Nabino Banda Uzalakara, Yakobana Yembela Kabango, si ma pesi no monga transport bozo nyindako. Ou liebo tenir bango na ba responsabilité na bango, boyem sa fachi beton na bino kazali premier commandant suprême de la nation, il faut azong sa sécurité na ndako, pour ba investisseur na de ba kopesa bino misala. Lorsque vous avez du travail, vous n'avez pas tous les jours à aller vous pointer dans les partis politiques. Si vous vous pointez là-bas tous les jours dans ces genres de partis politiques, parce que vous n'avez pas de travail, vous n'avez pas d'activité. Mutu loko langa masawa awa. Oh, Trump aza koleka. Oh, parti politique. Nakoki kotika musala na ngai te futa kangai wele sa kanga mikolo nyonso. Pona ke nakozela ka Trump na nzela. Ou bien na balabala. Nakoki te? Non. Vous aussi, ce sera la même chose. S'il y avait du travail au Congo et vous avez des activités à faire, vous pensez que vous allez commencer à aller tous les jours répondre aux meetings, il y a un parti politique, pour pas payer $1, il y a transport. Ça, c'est la honte. Un homme ne peut pas vivre comme ça. La politique congolaise, ce pays-là, ne peut pas vous faire vivre comme des mendiants. Vous n'êtes pas des mendiants. Votre parti politique, vous n'êtes pas des mendiants. Ce pays-là ne peut pas vous faire Congolais à Zangi Valère. Bozaba mendiante, mboka na bino za riche. Vous n'êtes pas là pour aller accompagner certains messieurs et leur famille. Vous n'êtes pas là pour ça. Bisogno se faut profiter également. Le pays a le devoir de s'assurer que les richesses de ces pays est partagée équitamment. Bisogno se to profiter nango.
mentalité oyo eyaka koinstalle pe efandi boye oyo ya komona mutu moko akomi chef na bino bobanda koya olelaka ye mikolo nyonso vie tozokolia te tout ça non mes chers amis. Nous devons évoluer. Tokosalisa bino bokolongwa na kata na mentalité wana. Vous devez quitter dans ça. Vous devez quitter dans ça. Prenez ces gens-là responsables, que ces gens-là font le travail qu'ils doivent faire. Le pays va marcher, et si le pays marche, vous n'aurez pas à aller tous les jours au fond de la kabamikondi nabino, bapa tozoliate, tala petit bazoliate, petit zozate. Donc beaucoup minakati ya pays, il y a certaines personnes qui sont devenues comme vos dieux. Hein? Papa tozoliate. So okay ofandi kuna na église obandi ko sambela pasteur pa biso bino na moni bénédiction moko eza koya kala mingi te bénédiction mon frère okofana na ndako te bénédiction bongo ko elo likolo jamais bénédiction ça veut dire que yo il faut obakisa mendicité ça veut dire donc obimi na église obandi ko benga bata poto nyonso bo za ka na carnet obandi ko benga bata ozana 20 personnes sur liste ya bata poto ba mususu kutu bokoma awa soko yebi nga masa osengi ngai mbongo na biso nazana mbongo te okoti na liste ya ba mina nga obandi ko tana kati ya ba liste ya mina nga batu oyebi nga na yebi obandi ko benga bango batu ya Congo mais ce n'est pas normal. Si matango longo kuna mutu ya poto sikotanga ayokeli o mawa tellement ko osengi atindele moi $100 $200 aucune église alléluia kembo na Yesu lipamboli oui pasteur ozaki na raison lipamboli wana lobaki ekomaki amen lipamboli. Tu as fait la mendicité, tu as mendié toute la journée, tu as mendié jusqu'à fatiguer pour le lipamboli. Nzambe Dieu a répondu, Dieu n'a pas répondu, c'est Massa qui t'a donné son $100. C'est Massa qui t'a donné. Massa nzambe nzambe nda répondre. Falo fana na ndako osambela ka utasuki mapate kufunga masuki $100 ou bien $200 ekokwea. So si pas activité wana église sangwa soki pasteur soki amondenge mbongo zako yoyo bandi ko mandie ti ozui ale weekend wana soki lundi soki vendredi babengi bino na meeting ya parti politique okay lisusu na meeting ya parti politique ofandi wana IDPS viva INC viva bana MLC bana Fourmi bana CMI viva oh papa tonton jeune homme. C'est tout bino ba jeune homme. Tango le ngwano elibiso na Facebook là c'est au la cravate. Nous la jeunesse des INC, nous la jeunesse des PPRD, nous la jeunesse des je ne sais pas. Oh tonton. J'ai horreur. Nayoke la cabine. Donc so ina talibino j'ai envie de vomir, je dis mais mes sœurs souffrent, mes sœurs ont des maris comme ça. Ça c'est le mari de quelqu'un là. Papa de quelqu'un, mari de quelqu'un. Ah non, il y a pas moyen. Bon, waneza message nanga ya lelo waneza message nanga ya lelo, je pense que vous avez compris quand même le message Toko solo là dans les jours à venir, OK? Toko mona dans les jours à venir. Ba mama Fachi Béton et là au mona sengi bino ezali très très simple, OK? Tant boya ka kosela biso ba vidéo na bino ya Fachi Béton, OK? Donc, au boko ça la déserté quand même ozo ganga kaka bisonde kakaboye mikolo yo kakaboye tala bikolo yo kakaboye na bote ba mama Fachi Béton non soki boyo c'est la biso ba congolais ba vidéo oyena no pe opesi biso na moi analyse o moni nga na pesi moi ba analyse boy ou expliquer quand même ba congolais pe bazui moi message moko ya ce qui ne va pas au pays, OK? Loko la bino tout comme vous, tout va bien. Bino pe boya kape bo expliquer biso sur plan politique, toyo kanano OK, peut-être ngapende na mankaki koyeba parti wana oui quand même là elle a quand même raison. Fachi wana bi Fachi Béton bon, quand même ça ba Fachi Béton na quand même wana pas cause na moi raison na mais lorsque vous venez vous les gens de Fachi Béton, nous rien du tout, poubelle sur poubelle. Biso kakaboye mama babiero wana kuteza wapi to fungola kato banda komela biso ba mama Fachi Béton kakaboye ouh là là mes sœurs c'est du poubelle ça. On n'en a plus besoin. C'est à cause des femmes comme vous, les mamans Fachi Béton, basi ya biso kakaboye, que ce pays-là a tellement fait des enfants médiocres qui n'arrivent pas à soulever un pays potentiellement les plus riches du monde. Oui. C'est à cause des mamans comme vous. Parce que c'est la maman qui construit les nations. C'est la maman l'âme. La famille c'est l'âme de la nation. La famille c'est l'âme de la nation. OK?
Et qui maintient cette âme de la nation là? C'est la maman qui est la fondatrice. Hein? C'est à cause des femmes comme vous, nous avons des bêtises de toboti bana mibali ya ba bololé, basi ya ba bololé na mboka ya Congo wana à cause des comportements de mamans comme vous. Malheureusement, maintenant, nous sommes en train de voir comment est-ce que le pays là est arrivé là où ça est arrivé. C'est à cause des mamans comme vous. Les mamans de Kakaboye, Biso Kakaboye, Kakaboye. Vous pouvez vous rendre compte, ces mamans-là sont en train d'élever des enfants qui deviendront encore demain des citoyens, soi-disant responsables dans la nation. Hein? Maman ya Kakaboye, ako éduquer moi na eloko nini? Maman mbazaka na message te, eloko moko malonge ezali te, koya ko l'acception kaka ba bêtise mikolo nyonso. Vous pouvez vous rendre compte, parce que lorsqu'elle est en train de parler comme ça sur Facebook, elle pense qu'elle est en train de dire des bonnes choses, hein? Elle pense qu'elle est en train vraiment de faire des choses. Parce que ceux qui wanande capacité na ya intelligence, akanisi wanande kutundaza kopesa ma message. Vous pouvez vous rendre compte dans sa propre maison maintenant. Médiocrité à nengeni. Médiocrité à nengeni. Ce sont les mamans qui restent dans le téléphone toute la journée ou là s'occuper de l'éducation à bananae. Ma copine biso kakaboye. Kakaboye ma copa kakaboye. Mama bako yanga noye. Ma copa. Nde makamba maman fachi béton. Je vous dis. Bon look la biso ba maman fachi béton. Oyo bazaka même ba analyste politique. Bazate. Bah, maman Fachi Beton, bah, analystes politiques, les analystes sur les problématiques du Congo, les analystes sur, soi-disant, ce que Fachi va nous donner dans les jours à venir. Elles ne sont pas là. Mbazate. Bah, maman Fachi Beton, donc, médiocre, médiocre. Salité poubelle. Salité poubelle à société. Si ces femmes-là, baza déjà na poto, baza kabasi ya, kakaboye, oza déjà na poto. Et c'est quand l'éducation évolue qui. So ko zaki na Kinshasa to nyoto comprendre que kuna na Kinshasa eza société zale kaka bongo, donc tu es entouré de la médiocrité, c'est pourquoi que oyebi kaka langage ya kakaboye. Mais yo so za na poto. Dans des sociétés où tu vois comment est-ce que d'autres femmes évoluent, c'est que d'autres femmes font pour leur nation, pour bouger les choses. Tu es dans cette société, mais yo zana no mwasi ya kakaboye, biso kakaboye. Donc yo, mwasi ya Fachi Beton ya mama kakaboye. So zena Congo wana ongoza danseuse. Parce que nde catégorie na oyango wana. Oui, parce que makelele zo sa la biso eza makelele o ifala bandosa na ba orchestre kuna na Kinshasa. Tu devais être dans la catégorie à ba danseuse. Nde misala o efele bosala kuna na Congo. Mais lokwa nzambe ayokela ki mawa, alongoli kuna na Congo, akomisio na poto, pona na poto oya ko apprendre parce que na poto toyaka awa te pona, toya ko zala susu na kati ya buzoba. Na poto toyaka diaspora nyonso na monde akendaka pona akende ko apprendre modèle nini baninga ba construire mboka na bango, modèle nini baninga ba évoluer, modèle nini baninga ba salaka. Po biso pe to mema modèle yango, to mema ngona po e pa na biso. Vous vous rendez compte, modèle 7 millions de Congolais tozali éparpillés dans le monde. Ceux qui ba Congolais ya Amérique, bazui ba capacité Amérique yawa. Ba Congolais à Canada, bazui ba capacité à Canada. Ba bazaki na Brésil, bazui ba capacité à Brésil. Ba prof yombi kuna bazaso ki na Corée, bazui ba capacité ya Corée. Ba mususu baza na Europe, bazui ba capacité. Biso nyoso tozu, donc to yibi mayele ya monde mobimba. To ya nango to bakisa na Congo to construire. To veto za peuple moko fort avec tout ce que Dieu nous a donné maintenant, ba koltan ba biloko na nyonso. Mais non, nous envoyons les enfants pour aller kokende kofanda kolimelaka ba miliki ya batu mususu. Donc so komi na poto ofandeli miliki ya batu mususu. Ofandeli miliki ya batu mususu. Ofandeli ba photo. So komi Washington ofandeli ba photo kokangaka ba photo. Biso to fandine Washington grand monde, grand pays. Biso to komi ba koto kota ba Pentagone, tout ça. Donc ozako enjoy vie ya batu mususu. Nde diaspora yango wana. Tandis que boyoka botanga soki botanga ka botanga ba diaspora mususu lokola ba chinois. Les chinois na ta révolution na bango culturelle ba blokaka ba frontière na bango culture mususu oya ko influencer bango te mais bango batinda ka bana bango libanda bakende ko yiba maele ya libanda. Oui. Bana ba chinois bakinda ko yiba maele ya libanda po ba ya nango siko na Chine ba construire ko Chine plus oya bango moko. Mais bana ba Congolais to construire nini bino moko botala ka ba maman to zana ba ona kati ya diaspora, OK? Parce que c'est la maman qui est la fondation. Oui.
avec déjà des mamans que nous avons dans cette communauté, tokozala batu ndenge nini toya koyiba maele tozongisa na mboka. Parce que mama na yo tango azali mama kaka ya kaka boye. Tango aza kobama makambo ya kaka boye wana, bana ne bazekisaka tan nyonso na mall, batambolaka na mall, batambolaka libanda, bakoma na kati ya bageng, bakoma na kati ya makambo ya drogue, baza libanda. Bana, parce que les mamans comme ça, elles n'ont aucune éducation ya kopesa bana. Aza na éducation ya kopesa bana te. Bana biso aba profitaka mboka oyo ezo kopesa biso nini mboka me oza na mboka na yo mboka no pe kopesa bana eloko te. Oza na mboka no na Congo mboka ne bo mboka no Congo mkoni opesa bana eloko. Oui, nous ici nous avons tout nous avons tout. Ozo kasoni te mboka batu mususu ndeko ma opesa yo tout. E bongo mboka na yo mkoni ne kopesa bana yo quelque chose. Mboka no mkoni parce que mboka na yo ezo kopesa bana ya ba indien biloko. Mboka na yo ezo kopesa bana ba libanais biloko. Mboka na ezo kopesa bana ba étranger nyonso ba parana ba lokotaka nena Congo e bongo yo mboka na yo wana siko ezo kopesa batu mususu biloko e kopesa ka bana na yo mukolo nini po yo fandeli miliki ya mundele usi wa bandiko somba ba soso bandiko le somba ba soso kanisi la vie c'est la vie la vie c'est limite autour de ya kolia ba chicken La vie se limite autour ya kolimelaka ba champagne, kolia ba chicken poyo, lokolo zwaka occasion ya kolia ba chicken était na Congo. Ici nous on mange, ici nous on vit bien, ici nous on vit bien. Ya. Regarde les priorités de maman congolaise. Yango moyen to ça la révolution ezate, yango moyen mboka wana ebongezalité. Parce que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, je le dis toujours et je le répète, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans ces pays-là, c'est parce que la femme congolaise a échoué son travail. Oui, c'est ça la vérité. Parce que c'est la femme congolaise qui a, au moins les bâtons sur bazali ko yiba biso wana, ba Kamere, ba Félix et tous ces gens, ils ont les mamans. Ils ont des mamans. Bâtons sur ba maman. Oui. C'est leur maman, leur fondation. Ba fondation ya bango ya vie. Ba maman na bango. Oui, baza na ba maman. Non seulement baza na ba maman, baza pe na basi. Ils ont les mamans et ils ont les femmes. Voilà les résultats des hommes que les femmes congolaises ont élevés. Voilà les résultats. Les résultats sont là. Bama congolaise, to mikosa akate. Parce que soit to bani ko mikosa, to répéter ka babuzo ba dans les jours à venir. Les enfants que vous avez élevés. Les enfants que vous avez élevés, c'est ça. C'est ça la qualité des enfants que vous avez élevés. Vous avez élevé que des bandits, des escrocs, des égoïstes. Les gens qui ne connaissent rien que leur se servir, manger, exploiter les autres. C'est ça l'enfant dont la maman congolaise a élevé. Oui. Les enfants, les gens qui savent que violer les autres. Oui. Ça, l'homme congolais, c'est le produit de la femme congolaise. Oui. L'homme congolais, c'est le produit de la maman congolaise. Parce que bisonde tokoli sabana wana ya mibali ya ndenge wana ya mushindu wana. Bisonde. Oui. C'est notre produit. Voilà. Et puis mamango changer mikolo te parce que tozo mona bango awa, tozo mona bino awa maman fachi béton. Kaka boye. Ba maman na kala to bando mona bango te ba maman mar to bando mona bango te parce que ba vidéo ezalaka nano à l'époque te parce que ba maman wana pe bazaka ba maman ya kaka boye. Pour faire des enfants comme ça que nous sommes en train de voir au sommet de l'état là-bas, il faut la maman ya kaka ya mushindu wana kaka boye. Donc ba maman fachi béton. Soki bozo c'est la so ba vidéo ou bien bino bata fachi béton, soki boye bi ata certaines femmes ya moins qualité, kuna côté à quand fachi béton, bah c'est qualité basate. Il y a pas de qualité là-bas, Ko banana première dame na bango ti na suka na ser qualité zate. Qualité zate, il y a pas de qualité. Il y a aucune femme congolaise là-bas qui peut venir tenir des choses pour nous expliquer les problématiques de ces pays-là. Aucune. Je vous mets en défi. Aucune. Ezaka makelele ya wenze, bakabelo, basuki, botala biso, toza kitoko, ngai kutu, ata kolimbo finga, boko bandela wapi, bele, ndebu zoba ya ba mama fachi béton. Yango na yango, ok? Qualité ezate, kaka quantité. Mbongo mabende, makelele bele, les ndururu, les femmes ndururu. Trop de bruit, il y a pas de valeur dans cet argent-là. Bon, yama bende zaka makelele belé, mais valeur ezate. Il y a pas trop assez de valeur.
Bama va fachi béton. Nga masana ko discuter na binote. Parce que boza tellement terre à terre. Nga masana ko discuter na bama fachi béton te. Parce que boza tellement terre à terre. Terre à terre. Je regarde comme ça, je dis, regarde-moi ça. C'est du genre de poubelle, ça. Ça, c'est du poubelle. Ce qui est même grave, vous êtes venu exposer ce genre de comportement sur Facebook. Lorsque les étrangers regardent ça, les étrangers disent, c'est la femme congolaise. On nous met tous dans ces baquettes-là. Hein? Vraiment. Ah, donc, on est bien femme congolaise, nous sommes quand même une qualité quand même. Nous sommes des femmes de, il y a certaines femmes de congolaises, des congolaises, qui sont de bonne qualité. Bah, ma fachi beto ba ko inondé, ko ça la infection na Facebook pour ba bébé c'est la son réputation. Kakaboye, mama Les femmes comme ça, je vais discuter quoi avec vous? Femme, moi si ma kele le ndenge wana sauvage. Des femmes sauvages. Pour boye ko fana na poto ningo lobate que vous allez quand même évoluer. Vous êtes des sauvages. Lorsque je vois une femme qui se comporte comme ça en public, ça c'est une femme sauvage. Tu es une femme sauvage. Kakaboye. Biso kakaboye. Mama kakaboye. Sauvagerie. C'est la sauvagerie. Moi, c'est la sauvage. Une femme sauvage. Bon, c'est un peu ça. Bonne journée, mes amis. On se voit dans les jours à venir. Je vous aime beaucoup. Bye bye.